Liso to kobetela yo eleki mwa kala na sengi na ba papa bakota ba mama bakota ba papa o azalaki na mbongo ebele papa oyo kutu azali parmi ba mi ya Mobutu bango bazalaki bongo na ba Vercus Kamwangana ba bandai kosala ba mbongo ba devise epai na bango akendaki kozwa bongo mwasi ya batu ya photographe mwasi oyo azali na bana 8 deja abotoli mwasi ya batu kutu mwana ya suka azalaki na âge ya 3 mois abotoli mwasi ya batu pona mbongo na ye ambiance kasi suka na ngo esukaki ndenge nini mwasi oyo bazwaki ye na maboko ya mutu mama ya wibana abomisa papa na biso ataye ba sonde asala na sonde 8 mois balongolaka sonde te or sonde esalaka une semaine 2 semaines tala ndenge mwasi oyo abomisa papa na biso likolo ya mbongo ateka nyonso tu chemise elamba sengle na ba sous-vêtement ya papa to mona eloko moko te papa Fiston lisolo ya somme o to kobetela yo to sengi na bino bosa la brancher pour bolanda yango lelo ezali somme mama ko pete témoignage ye moko ezalaki mokolo ya samedi 17 juin na résidence ya homme d'affaires congolais au Azara l'Afrique du Sud na kombo ya Mohamed Moleka babengaka le seigneur de la ville asalaki bongo conférence de presse sur ba murmure ya makambo oyo e banaye koleka shikombo na ya pe ko na ye na Londres yango to kolakisa bino awa na émission ya lelo ezalaki bongo mokolo ya samedi le 17 juin na résidence na ye ya Johannesburg mwana mboka homme d'affaires businessman na kombo ya Mohamed Moleka le seigneur de la ville asangisaki bongo ba journaliste pour la conférence de presse sur polémique ya kombo na ye o ezali kotambola partout la communauté congolaise surtout après ko uta na ye na mikili ya Mpoto na Londres mwana mboka Mohamed Moleka n'avait pas froid aux yeux ne wala bakana lopoto a répondaki na ba question surtout et pas wapi Fiston Pelende ya tunaki ye sur rumeur o ezali kotambola na communauté pour na nini ye abimaka mingi na basi ya ba collaborateur na ye alobi yo ezali ko bimana na basi ya ba collaborateur na yo est-ce que c'est vrai aussi moi c'est un collaborateur de Nani. Moi c'est un collaborateur de Nani. Est-ce que yo ozo reconnaître ma campagne mo ko kwa bon bah accusation nous on accuser na accuser mon avec des preuves, accuser mon avec si j'étais d'abord pas là na boka bah accuser na likamoko boyo je sais même pas na ibia mo pété na yo ka mo pété yo me informer na do Radio Collective à Fiston. Tous abonnés massivement. C'est validé. Mobali mbinga na munangolo aboya hydroquinone. Soki ezotambola basheri bazokoya mayanga. Na retrouve douce tendresse affection epana yo. Nasalelo nini pondimake na kupendaka sana. Shitakwacha pelende wenjo. Pour l'habillement des classes de vos enfants, pour l'élégance de vos enfants, désormais, visitez le magasin Little People Shop chez Mama Charlotte Caputu. Little People Shop chez Mama Charlotte Caputu, la bière officielle de vos enfants. Awa et pas Mama Charlotte. Moi namboka bon monake ba namboka congolaise tala biloko ya kosala et pas bapaya. Acheli biso bilamba. Banda de 0 à 3 mois, yango yo. Soto yawa de 6 à 9 mois. Toke wana de 9 à 12 ans. Toza na nyonso. Bana mibali na bana basi. Soto yawa. Bomoni oya bana basi. Ndenge mwana zo putsana. Toza lokola wato yene 8 ans ti komata. Yango yawa. Koto yo nde makambo. Mwana zo bimondire ministre. Ya bataille nyoso yango ba Samuel ba Chuchu yango yo Afrika la tsabana oyine to mutaka elengi tala ba fest bana mwana bimi na fete bato ko mobanga soko lingo somba biloko omonike olingo sepelisa mwana na yo ko déplacer na yo te okotika na internet okomona adresse na biso yango wana. Little People Shop chez Mama Charlotte Caputu. Adresse Edenval, Greenstone Shopping Center, shop numéro L119. Téléphone 011 52 46 366. À Jamestown, nous sommes sur Meyer Street 183. Jamestown Town, Johannesburg, shop numéro 5. Téléphone
082 324 85 22. Place nyonso zali benga biso kotaka ligne benga biso teotikobila batine na ndako. Little People Shop tozana bilamba ya bana ya qualité olingi osomba kota na website na biso retrouver biso na Facebook toza online pe soko osoma partout na Afrique to délivrer bino na ba Korea na biso préférence ya malamu ya original. Donc, c'est la livraison à domicile. Little People Shop met à votre disposition l'achat en ligne. Allez sur Tekelote, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. Il vous sera délivré jusque chez vous à la maison. Mais aussi, allez sur Zando, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. On va vous le délivrer jusque chez vous à la maison. Visitez notre Facebook page, Little People Shop. Little People Shop, ya biso moko. Little People Shop, ya bana mboka. Bote na bino bande ko balandi ya radio lokole télévision bisika nyos tu bozwami. Merci na confiance pe fidélité bo pesaka na programme oyo radio lokole masolo et pa wapi to kuta la kapona ko beta masolo ya makambo zali koleka bongo na communauté na biso africaine en général, particulièrement ya biso ba congolais. Kombo na ngai Fiston Pelende tata ya Sedek ya la senga ka yelo ko moko kaka soki okoti o partager ka bandeko okoti o like vidéo et puis au partager pour awa na radio lokole to betaka masolo ya tondolote ya manga te avocat te awa ka solo na solo pour awa masolo o to betaka ka masolo oyo to inventaka ngote betaka masolo oyo bino moko bopesa kabiso réalité o esalamaka yango to betaka masolo na esaki bino bomonaka vidéo boko etambola na réseaux sociaux na mikili ya mpoto na Facebook partout ba jeune fille moko ba droga ka bango ba zakisa bango mitakala na guest house moko songolo to salaka yango te batangaka kombo ya Mohamed Moleka un certain Mohamed Moleka batangaka kombo ya basongo na baka tokozongela bino po boyeba banande basalaki basa bakamwana yango wana conférence de presse et salamaki pour la mutu ozaki concerné businessman homme d'affaires congolais ya munene oya soki parabon mambo ya pétrole na mboka o passer pour ma compagnie mingi ya transport na mboka Congo bokolanda yango kaka na émission ya lelo kasi ya mboto bote na solo oya pasi comment est-ce que papa o likolo ya mbongo na ye papa o zaki ba homme d'affaires ya kala ya makasi ba saka ba Lusakivano ba PDG Vercus donc ba master ya Mobutu o bande ko lia sani moko bande ko zo ba chérir ensemble oyo ba bande ko sala mbongo ba Davis à l'époque bande ko yoka ote papa nanda ko wana basala ba dollar basala ba mbongo songolo pakala bango bande ko sala ngo pana bango mwana na ende apesi témoignage apesi témoignage apesi di solo pona ko nuire papa na bango te apesi di solo pona ko nuire te mais pona ko talisa bino kaka bandeko vanité de vanité on a le baga chaque fois ya émission oyo zali émission ya éveil ya conscience ya on a senga kana yo papa mama vanda wana ezali le seul programme la seule émission oyo famille bébé ko vanda ezali kota la poso ki aussi awa bazwaka quelque chose ya na yebi ke botie écran géant boye kota la biso na Beni botie écran géant boye kota na Bukavu écran géant boye kota la biso na Kuala Lumpur na yebi Rit Ambamba a failli na salon yemboko ero papa ke musala asale ko landa bongo radio lokole te c'est que bien Maman Charlotte na Londres pigeon à Londres Maman Charlotte komi c'est que bien merci na yo Maman Charlotte pigeon à Londres ya lobi ayebi na ye kolamba mais l'équipe ba misusu te bokomi ya papa Ibrahim président Ibrahim YL komi nyoso na Nzambe c'est que bien on est ensemble. Mama chouchou na Bukavu, mbote na yo na Goma, depuis Goma, voilà, c'est ça. Na Bosanité Tijon Luchombo, ya Mama Franc, okomi l'héritier du trône, na Bosanité, Chibouaboua, merci na yo, on est ensemble. Matata Ponyo Boza, on est ensemble, voilà. Poison Kasereka, okomi c'est que bien, mbote na yo. Voilà. Yambo to bete la oli solo pour la sommaire na biso tika to développer dans nos conférences de presse oyo ezalaki bongo et pas ya Mohamed Moleka mais avant tout suivez ceci. Voilà, Bilenge Kititalo avec papa Fiston Pelende tata Sadek Okomi depuis les États-Unis d'Amérique je suis déjà élié radio lokole télévision 2 pour s'abonner massivement aux awana na ba histoire moko ya bien pour les vraiment mingi ma leçon enseignement c'est pour s'abonner au CBA
Il suffit de s'abonner, il suffit de liker, il suffit de partager. On est ensemble, il n'y a pas de souci avec Papa Fiston Pelende. Tata Sadek, na équipe mobimba. Eza wana kaka pona kosepelisa biso. Nanga na bino. Toza elongo. On est ensemble, il n'y a pas de souci. Nautaki koloba yango awa na ebandela video moko etambolaki na réseaux sociaux et pas ba jeune fille moko ba tikalaki bango presque nu ba salaki bango lo ba filmaki bango salaki polémique ya osakala te bino obengaki nga monde entier. Papa Fiston to comprendre te vidéo wana en Afrique du Sud yo olobi lo côté ndenge ni biso awa na radio lokona sakabino to lingaka preuve à l'appui avant koloba eloko ba tanga yi kombo ya homme d'affaires moko congolais Mohamed Moleka yango wana tokendaki ko participer na conférence de presse yemoko asalaki parce que que Mohamed Moleka après ko sala mingi après moi snaye mama Charity Moleka azali bongo président de la fondation la mama autaye ko bekta bakelaki vacances à Londres je crois bana à Londres bayambaki bango na kitoko tangu bazongi pendant d'abord qu'il était à Londres polémique ebimaki na sur vidéo wana balobaki makambo ebele tangu azongi ye homme d'affaires wana ba obayebi Mohamed Moleka te azali moko ya ba homme d'affaires congolais oyo baotambola okumu ya mboka na biso na mboka ya bapaya ye azali na domaine ya pétrole na Afrique du Sud awa mais lisusu pe azali bongo na ba compagnie ya transport Transtoleka oyo ezalaka bongo na Kinshasa mais na koloba mingi te na kata conférence de presse wana bino moko bokoyoka makambo oyo eleki kasi tokotia yo Tokota isa onyo sur conférence de presse to sélectionner ba partie essentielle pour na yo au comprendre au tala qu'est-ce qui s'est passé à répondre à Kinini conférence de presse azalaki à cœur ouvert. Il n'a pas eu froid aux yeux. Même bah confrères journalistes, ils n'ont pas eu froid aux yeux. Bah tout nous bah question surtout. Merci de la participation à bah journalistes surtout. Tout ça là qui n'a bah Yannick Wenge, tout ça là qui n'a bah Erzoum Bayo, tout ça là qui n'a bah Jenny Okasa, tout cela qui n'a pas Zaiko, tout cela qui n'a pas tué Belewana, bande kwa qui par-ci par-là, ya qui dems, na mode dems vidéo cela qui wana, patuchi me cela qui wana pointe, donc cela qui est belé, tout le monde était là pour na participer ko tuna mituna sans tabou, ya makambo cela qui. Alors na caméra, na réalisation tout cela qui bongo na mwana mboka dani image, cela qui pe wana yaya tolanda, tout ça une symbiose, synthèse. Ya makambo andenge lekaki bolanda yango on se retrouve jusque après moi résumé mukewana ya conférence de presse ndenge elekaki mais landa ezalaki bongo mokolo ya samedi le 17 juin na résidence na ye ya Johannesburg mwana mboka homme d'affaires businessman na kombo ya Mohamed Moleka le seigneur de la ville asangisaki bongo ba journaliste pour la conférence de presse sur polémique ya kombo na ye o ezali kotambola partout la communauté congolaise surtout après ko uta na ye na mikili ya Mpoto na Londres. Mwana mboka Mohamed Moleka n'avait pas froid aux yeux ne walbaka na lopoto a répondaki na ba question surtout et pas wapi Fiston Pelende ya tuna qui est sur rumeur o ezali kotambola na communauté pour na nini ye abimaka mingi na basi ya ba collaborateur na ye. Mbote na yo Mohamed Moleka. Bote papa. Papa un grand seigneur de la ville. Merci beaucoup. Ngai comme on a Fiston Pelende, je viens la compte ya Radio Locale Télévision. Voilà, toye to beta masolo, na seigneur de la ville ne babeka kai. Ndeko mwana mboka Mohamed Moleka, sango na yo etamboli mokili mobimba. Balobio ngisi mokili, ozalaki secrétaire général, to posai secrétaire général la plateforme Congo Uni. Mais tout le monde dit moi bon soto moké côté na katukuna oyo balobi il paraît ba vandisio moi moké bo pemi to éviter ceux qui ba longo to ba vandisio. Est-ce que c'est vrai to moké de tout doit dire sur la vérité pour les il paraît yo étant d'abord moko ya ba kambi ya communauté il fallait qu'il ose la exemplaire mais tout le monde le col balobi moi ndungu yo obandi ko luka tamboula na ba collaborateur na yo ba sina bango voulais-je dire comprenez qu'est-ce qui se passe au juste est-ce que on peut vous expliquer c'est quoi ces problèmes là oyo et ningisi mokili mobile. Bon, bonsoir papa Fiston Pelende. Papa Fiston Pelende. Bon, pour commencer, au moni Abambaralibanga toujours na mango était là. Bon, pour la makambo ya Congo Uni, moi j'étais pas là, nazaki libanda mboka na kende vacances na maman.
Bon, il y a eu à Makambo et les cas qui c'était entre nous, là qui est trop en privé. Quand ils ont informé que la fin de scène, moi aussi j'étais informé que la fin de scène, normalement l'administration, soit piste aux sanctions, soit la fin de scène, ils doivent écrire que M. Mohamed nous les gars, parce que nous sommes des parents, nous sommes des responsables. Peut-être aussi ça va classe, mais tout ça, un bateau, tout qui est dans la classe, nous avons des billets, on a un secrétaire, puis il y a un secrétaire particulier. Je n'ai jamais eu une note que Mohamed Mouleka va pas ici, une note que Mohamed Mouleka était sanctionné. Quand vous avez un téléphone, Mohamed Mouleka quitté le groupe. Et Mohamed Mouleka va aider. Je ne sais pas, depuis que la zone est amie qu'il est, dans une petite administration mobile, surtout dans l'administration mobile, sur expliquer là, nous sortir le bureau parce que moi je n'étais pas là. Je vais expliquer là, tout le monde soit personnellement, je vais vous expliquer. Non, je vais expliquer. Ok. Est-ce que c'est vrai ou c'est moi c'est un collaborateur. Moi c'est un collaborateur. Est-ce que vous avez récolté ma campagne bon, l'accusation, nous avons accusé avec des preuves, avec des sociétés d'abord pas là, accusé na likamoko boyo je sais même pas na yebia mo pété na yoka mo pété yo mto informé na ndo amena likambuté to leki mwana mboka Mohamed Mouleka homme d'affaires. Oui, c'est vrai kombo yebani batu ba yebio kasi référence na yo ezali nini bakoyeba Mohamed Mouleka na likambu nini na pese exemple ma éclaircir yo soki lelo toki na Congo okomona balobi entreprise interne eloko boye ezali ya mutu songolo sika boye kombo Mohamed Mouleka yebani yo référence na yo ezali nini. Qu'est-ce que tu as déjà fait? Oh, bon, pour la référence, je ne peux pas tout étaler ici parce qu'il y a d'autres gens qui ont étalé ma camborba, à Vantard, à Zorgueilleux, mais je suis déjà en résidence. Je suis un homme d'affaires, surtout dans le pétrole, avec mon ami Yabi Kachinga au Congo et avec mon confrère Azapi Awa, un partenaire Arnaud Posso, toujours avec ma casse dans le pétrole. Et en plus, dans la société de transport, dans le Congo, à Béni Bissamo, Madiso, il y a juste un Kassavuku, dans le numéro A16, je crois, pour l'office Isana, et tu fais dans Alexis Molekazo, géré en haut. Confrère Nabiso Patouchi Meupa Vanda qui était accentué qui sur le Kambuyango a tadisa qui est sur vidéo au etambola qui bongo na réseaux sociaux banabasi au basala qui endormi quelque part pour la revanche à Makambu o et Salamaki. Il n'avait pas forgé à répondre qu'il y a clairement que yé Makambuana a yebi yango li susouté. Il y a eu de vidéos. Je vais essayer d'échapper dans la question où on a biso fiston Pelé na Tunakio, mais moi personnellement on a ngina martelé la question voilà. Donc vidéo est amola qui va vidéo est amola. Il y a frère nayo, ndeko nayo, ozakana yebo tambola kana yebo lia kana yebo mela kana. C'est une question pertinente. Excusez-moi, ils ont une question il fallait même pas écouter un macam. Mais tellement tu as eu bonne réponse et on a réussi à marteler la question. Voilà. C'est un frère pour toi, c'est un ami. Surtout ta lio to mon lio. Il y a eu rumeur et bimako to binomi balé bo sakabil bino balé ba PD binomi balé bo bimaka et voilà. Mais les loyo bimake yo komaki ko bimana moi sina yanda. La personne en question c'est un Congolais. C'est un frère congolais. O bozaki na batunyo so ba otala biso ba yebi biso. Ba yebi peke yo na yebo za ba moni ba moni. Ata ba tuoza na Paris na Londres na Kinshasa ba boye ba été parce que aza vraiment communauté. Dio Kasai, je sais plus le nom. C'est un frère Oyo Zakinaï. Mais qu'est-ce qui s'est passé au juste? Il y a une vidéo Oyo batu batali na ba téléphone na bango, ba vidéo Oyo batu ba moni. Ba vidéo Oyo batu batali ba moni. Merci. Bon, premièrement, pour mettre fin, il y a la spéculation. Mon total Congo Dio Kasai, c'est pas un ami pour moi, c'est un frère. La femme, au Balobi, que l'accusation, c'est pas, moi, sa camarade, mais sister, c'est plus qu'une sœur pour moi. Bon. Sur la vidéo, il est qui je sais pas, la vidéo je sais pas. La vidéo soit
Bon, c'est dans ma maison, là, il y a qui a rappelé visite na madame nae des fois, avec sa mère. Moi, pour l'âme, je ne sais pas ce qui. Ma voice, ils ont qui dans vidéo, je ne sais pas. Ils ont besoin d'informer parce que moi, je ne suis pas au courant de ça. Vidéo que ça, Mohamed Moleka n'était pas là dans la vidéo. Comment on appelle vidéo? Tu es en bon terme avec Joe Kassai. Très bon terme. C'est ton frère pour la vie. Fraternité. Tango Batounie pour nani na participaka te na communauté en ce conseil ba contribution. Il a été clair aloba ki yango a participaka kutu makasi ata o ezali communauté na été mais a participaka. Bon, Makambologi wana ya confrère na biso ya notre frère Wazana hôpital. Heureusement oui. Je n'ai évité. Je suis pas informé. Patrick Magnon, au poussé à la tanga combien Naïbi Pataïté. Voilà. Dans mon aïté, on a un Billy, yesterday, tu connais na maman na Idenval Hospital. Tout le monde y a maman congolaise au Bazakuna, Kangi Bango, tout le monde y a Kai Billy à maladie, à battu Billy Bazana, à Congolais, à se soigner Bangote, au lobby les sous de Roson à Kuna Tokyo Tala. À propos le frère là aussi il y a un plaidé Kanaï. Oh, il faut plaider Kanaï comme ça tout sur le langue. On a makambo matanga ya ba blorande mwana ba matanga oyo ekomi la rabiso en cause avec Patrick Mavou, la mieux placé pour yebisa aussi Mohamed Moleka contribuer à rater. Tu vois le problème avec le Congolais c'est que avec biso ba Congolais c'est que na idéologie que s'il y a un problème, je pose le problème, j'agis de ma façon, selon disponibilité. Avec les musiciens ils viennent me poser leurs problèmes. Si je dis que non, je peux faire la salle, cela dit que je ne suis pas disponible. Je suis pas disponible. Tango confrère na biso Zoom azoki ba parole alinga ki a amplifier makambo ya transport wana pona bana Kinshasa ba banda suko mona kombo ya transport na été oyo bayeba ki yango na kombo ya Toleka Trans banda ko mona soute kasi le seigneur de la ville mwana mboka Mohamed Moleka a éclairci ki biso aloba ki yango clairement Toleka Trans ezali ko sala bongo na centre ville kasi balinga ba extendre yango ba bomaki ya centre ville ba komaki bongo ko sala ba longue distance trans Toleka ezalaki remplacé na mema biso et pas wapi transport mema biso e makaba mama tina maluku kuna tina fin fond ba mama ba kena kosomba ba pondu ba mama kena kosomba matembele pona eyaka na ville ba lesa batu oyo initiative kitoko. Le système à transport à Congo il a trop monopolitaire. Transport à Congo ils a basé na ba secteur moko oyo ils a presque intouchable. Tout le monde est tous les 4 ans, c'est comme ça qu'on a mis Madiso. Je ne pas qui na centre-ville. Tout le monde ça là, système à ballon de trajet. Ballon de trajet pour la centre-ville. Ballon de trajet, pour faire un ballon de trajet pour ballon de trajet, bah foutre un bon à pied. Je préfère ballon de trajet. Tu sais moi, Nazara toujours na ba maman. Ba maman qui ngasani, ba maman Masina, ba maman Wanjili, ba maman Kaluka, ba lela qui trop. Que bazan besoin ya misala bazan besoin ba benga mombongo bazan besoin business mama tembele mwandunda yes ya mona préféré que non les transports et salaraka na centre ville umi ekine zeli ba mama matembele zeli bango ndunda fufu eye ya mama mususu ana mbongo te ozwara opesier ba mama teka ozwi pesina yana ozwi bénéfice na. Est-ce que vous se retrouver tout ça non, c'est retrouvé, hein. Se retrouver très bien. C'est un business. Ma maman chérie, maman Elisabeth Moseka. Et Azojira, moi vraiment. Il y a deuxième question dans les alliés, c'est quoi? Mohamed Moleka, ma votayo. Na qui je place Vandam, Mana Zalawana. Bah on doit faire une chose sur Sangana Wana. Au Salam Maramou, c'est olongwe balongola yo topé ozali kaka qui je place Vandam ozwa deposit na yo place oyo office ezalaki ozwa deposit na yo olongola po te qui je place Vandam etika la rabwe bandeko bazonga na balabala na 7e. Bon, c'est que j'ai toujours dit que la tambourana batu surtout la vision moko.
j'ai place Vendôme dans la ligue des hommes d'affaires, mais on a qui quelque part, on a une divergence. Mais tu as besoin de bandego, tu as besoin de hommes d'affaires. Le Sénat qui est tous allés sous trop place mon côté. Non, trop place mon côté. Au moins qu'on a dégué à l'état d'esprit. Mais physiquement, boy, le Sénat qui est tous allés vraiment. C'est pour cela. Tous ensemble, mais tous dans la province. Et toi qui es mon corps. Quand tu vas dans la province, tu vas dans la province, quand tu vas dans la province, mais toi, tu es dans ce pays, et nous avons toujours président, il y a tous les hommes d'affaires, il y a Djobour, il y a Bandal Loamboti. Pour va voter. Pour va voter, c'est la ville. On dit immigration, comment quitter ça? Au côté de la Congo, il n'y a pas de secrétaire général pour la ligne. Bon, il y a humiliation, il y a respect à la hiérarchie. Parce que dans le Congo, il y a tout ça dans nos élections. Il y a idée dans nous transformer. Il y a idée où tout le cas, tout 500 Congolais. Pour l'amour, il y a unité à Congolais. Attends, tu vas torchonner pour que Congo soit uni. Non, torchonner là. Quand torchonner là, bengani batuno nyonso oh yo zaka di musater na Congo ini bengani bango nyonso balongoli bango nyonso tout. Yo fandi wana. Là je suis pas informé na omeka na contrôlant ceux qui na moni mayele ezandi ngwana. Donc on va décider. On va précaution sur yango. Bandeko no bazolo baké na Afrique d'ici okomi na mapango 6 na Congo ko tukoloba te yango commissaire très orgueilleux pour anyang ozaki humble na batu nyonso depuis so mapango na Afrique c'est leke belé na Congo leke belé okomi moi minene moi mapeka maintenant na dévoiler ba makambo mapango wana te parce que tout est vanité. Ata pe londe onzana lobi nzama ko pambola jeni ba nzama ko pambola ba nyonso ba bien matériellement je parle pas trop souvent parce que ça na vanité donc na libuluté vanteur idéologie na ngai o na lobaka déjà naza musulman donc on applique toujours l'humilité qui précède la gloire. Il y a mon monara, naï, nazala raté, nazala na santon, nazala mwana ville, non, nazala toujours na batnanga ya club d'ami nanga mbanza bomoko na yo ville. Kasi pona humilité pona kosukisa mwana mboka Mohamed Moleka alobaki yango très bien ngai na seplaki na simplicité ye esika alobaki bongo esengeli na biso batozwa mwa mosolo bat o baza béni ba le plus haut ba soutenir ba le plus faible pour na équilibre ezala lokola ba communauté mususu ezalaka. Bon moi mon projet d'avenir est toujours na pour na ba congolais na bunda so mona na zala trop na ba plateforme na luka na kanisa bato makasi to tombola ba faible. Vous comprenez parce que notre communauté congolaise, il y a différence à ma pambolé l'équipe m'a cassé trop. Là nigérien, mon nigérien différence à les pambolé zaïbo mais bah ça l'effort que les pambolé à moninga ils appellent les pambolé le plus fort. Ils appellent les pambolé il y a le plus faible. Ce qu'on a Congo, les pambolé il y a le plus fort. Et comment le rôle pour torturer le plus faible. C'est que ce moninga na tambola partout c'est que nous les pambola les plus forts tout mélanger en et tout m'appeler les pambola les plus faibles. Et ça vraiment un but il y a projet vraiment à la communauté congolaise. Kasi na suka ya masolo ye alobaki bongo pona fondation la mama oyo kala mingi te bako inaugurer ngo na Yoville City et pas wapi fondation wana ekobanda ko s'occuper na ba mama le mama domini ba mama o basali sans parapluie kala mingi te sortie officielle et kosala mabongo na Johannesburg précisément na Yoville City bako benga tokoyo sabino tokotali sabino boni mlulu wana ekoleka e banda ki bongo na 19h30 et suka ki bongo na 20h30 na résidence na ye ya Johannesburg. Merci mwana mboka businessman
Mohamed Moleka ndenge azalaki elongo na ba journaliste ya Johannesburg. 3, 2, 1. Feliz Año Nuevo! Feliz Año Nuevo! Pour la commémoration de notre pays à l'accession de son indépendance, Théo Mouteba Chilamwinda, Ngandu Protection Service, en collaboration avec Jean-Paul DHL, Boss Manassé, David Girassi, Guilain Bofassa, Trésor Massalo Bokoya Durban, Charoufa Mwasi Oaleki Bastion sur Peruna Mbongo, organise une grande soirée indépendance. Boya to fête indépendance cha-cha-cha. Bana nyonstu ya Mada City, Cape Town, Johannesburg, Yaya, yo raté na raté. Kaka na soirée wana Mi José, restaurant Mi José ekofungula bongo officiellement bandeko. Boya ko découvrir biloko ya bio ya restaurant Mi José na Mada City. Yaya nga na zanga te to kutana na soirée Lupanda. Yaya musique ya gogo, musique ya indépendance cha-cha-cha. À l'occasion, Trezeguet Nuance alobi ako présenter bongo officiellement nzembo ya Théo Mouteba Chilamwina yoka kunga ndenge beti wana mwana mobali oyo somo a beti kunga na nzembo ya Théo Mouteba. Yaya il faut kaka osala poyo moko o vivre yango. Musique ya gogo ba musicien ba kozala AS Atari ya kozala, Montana ya kozala, Basho ya kozala, Fere ya kozala, Soda ya kozala, Bougie ya kozala, Yichi ya kozala, Trae ya kozala, bakomatisa putulu na rumba congolaise. Boya to sepela Lipanda indépendance to zuyango. Yaya na zanga te bandeko. Adresse numéro 90 Victoria Street, Perro Central. Tokuta na saluana papa toko sepela indépendance ya Congo. Ozanga na zanga te le 30 juin à partir de 17h. Yaya Ngana kozala yo ozanga na zanga te. Animation culturelle Fiston Pelende de la radio locale, mais aussi Corsi Mangaribi Tibi Bangonde bako anime soirée wana. Yaya tokuta libongo na Peru 90 Victoria Street na zanga te. Yaya bayaka kaka pour l'indépendance. Voilà, conférence de presse wana et salamaki bongo bomonda ko kitoko wana ya sélection ndako wana zali bongo ya Mohamed Moleka balobi azali le seigneur de la ville. Tu remarquez azaki vraiment le seigneur de la ville. Merci à toi Mohamed Moleka la soukanango wana a invité qui confrère journaliste studio qui naye ensemble et puis mutuna mutu azwa qui enveloppe naye comme il se doit. Voilà, grand merci ndeko média c'est play quand même et ça parmi rare personne oyo qui bengi si tu ya média sans polémique sans quoi na soukanango ju enveloppe so jupe. Et moi exemple boye et kozala malamu mingi pona ba homme d'affaires pona mutu nyonso tout oyo azana besoin média et pas na yeto lingi respect et ça la bongo na média tango bengi si média ko minimiser média te média ko sala musala pona promotion parce que bo sala kawana sans média bozalité. Sans média bozalité tango média il faut apprendre à respecter média ndenge to moni lokola moi mboka Mohamed Moleka a respecté média ezalaka mutu ya mutute neutre so qui peut au monde na conférence de presse voilà je crois beaucoup monde intégralité nango ba ndeko so ba kobimisa biso to sala bino synthèse symbiose pour avoir comprendre mais boyebi polémique ezanga kate pa ba homme d'affaires hier lobaki nini que non ba tuna ki ba question lokola oyebi li passa ba mbongo te oyebi King ayebi King te. Donc, mais il a reconnu quand même Poison Kasereka comme étant idole naïe. Merci à reconnaître et ça polémique. Ouais, bon, bah ça la carte de la polémique, mais tu remarques que homme d'affaires, malgré simplicité naïe, on a montré pas Mohamed Moleka, mais aussi la monnaie simplicité à Moutouana. Il m'a surpris na simplicité wana. Encore une fois de plus, grand merci à toi Mohamed Moleka.
Alors baki suma kambia fondation na ye fondation la mama oyo ko banda bon ko s'occuper na ba mama ba femme sans parapluie ba femme veuve ba enfant orphelin oyo ba se retrouver atana ba femme oyo ba se retrouver ba mibali mais papa ça na moi kokoso pona ko se retrouver hier à kobanda bon ko s'occuper na bango donc c'est quelque chose encourager voilà ba congolais tout ça bango besoin na communauté na biso ya on a besoin lisungi ya quoi que ce soit et si kozali benga Mohamed Moleka akosunga yo participer na développement ya communauté na biso congolaise dans le monde entier ya to kobeta masolo siko lisolo ya lelo oyo epesinga ipasi na sengi na papa Richard Watuzola tinda elie oyo pa ba camarade mususu ba ya papa ofanda mama benga papa fandi sa na kiti wa papa fa na kiti mama fana na ibonga bola na makabo to koloba lelo oyo ezali la seule émission oyo papa Fiston avant de saka biso tozo ko beta masolo ya makambo zali koleka bongo na communauté na biso africaine sans pour autant ko finga sans pour autant ko minimiser ba papa mingi basala kasoka zui mbongo bango bakanisa ka ba grade ils se sentent viral avec leur argent. Papa sana mbongo akosala nyonso alingi. Papa sana ke vanité de vanité. Muto apesi lisolo oyo ezali mwana na yemoko propre. Lisolo bandi dans les années 80 kuna tangu Zaire là qui nous Zaire. Bokomi tangu Congo Zaire Congo. Mama oyo apesi lisolo papa Fiston beta lisolo. Beta lisolo ya papa na ngai pona ko nuire batute mais pona ko teya ba papa oyo bakanisa ko lokola mbongo ezali nyonso. Oui, l'argent est un mauvais maître mais un bon serviteur. Donc, ce qui mbongo et c'est un mogo qu'on a maîtrise ya mbongo, le cola ba Mohamed Moleka ne pas na maîtrise ya mbongo parce qu'on a senti ça. Et abande ko combien c'est que bien. Papa na biso na kimbongo na ye parce que mbongo na tozaki na mbongo pa na biso papa Fiston, to bande ko ça la ba devise, machine à devise et ça la kana ndako. Oui, moi je me rappelle à l'époque papa na ko loba bato musu basala ba devise pa na bango. Papa na bango azalaki camarade ya VV Kamonga na Vertus. Papa na bango azalaki camarade ya Balusa Kivana, ba komo na otanga na ba mama, bokomi ba papa, ba yembela ti papa na bango nzembo epa ya Vertus Kamonga na nzembo sala succès, bokoka yemo ndenga ali ko témoigner awa. Papa na bango kimbongo na ye abanaye ko nyokola mama na bango. Mama na zeme kuta ko beta vunile bo mama na bango zaki mwasi kitoko bebika basi ya Bukavu ndenge bazalaka mama Bukavu aliawa mama Bukavu mbote na bino oza na Paris oza na Bruxelles oza na Anvers oza esika nini esika no sozali mama Bukavu mbote na bino bozali basi kitoko voilà. Alors je profite avant de continuer que lobby na tongo to za émission spéciale pour na bandeko on sur France. Tu veux que bandeko ya France renouvellement ya mukanda na bino eza problème ça pose problème mais ce problème c'est ça problème que ba changer ba régulation ya sika. Yango to expliquer ba régulation na pour na ko renouveler mukanda na France. Ba te ba régulation ya sika to ko sola bino na bino na émission ya tongo ko rater yango te lobby na émission ya tongo déjà ba 7h 8h boko mona to ko expliquer bino comment est-ce que ba changer ba nouvelle régulation pour na ko renouveler mukanda na France. Ba ndeko belé ba perdre misala na bango. Ba perdre ba contrat. Moi ba voyager zate mais ba yebite ba ko renouveler mukanda ndenge nini ba ko renouveler yango wapi yango pour ça l'émission spéciale pour te expliquer bino qu'est-ce qui se passe sika système ya sika ko renouveler mukanda o bandi bongo na France. Voilà, to songi na isolo. Papa Fiston tango papa na biso bengala ki mama na biso akelaki kolinga mwasi ya batu. Mwasi yango mama wa gena kolinga mama pasa mwasi kitoko to mike mais mama wana zalaki na bana 8. Mobali ya mama wazalaki photographe Papa Fiston. Webika basi obazalaka abota 5 6 7 8 bana bozo mona lokola mwana mukie basa ebele basa ndengo wana lutte contre la vieillesse. Bokomi Maman Doris na Bundes moi ça aswana na mbindo komi c'est que bien. Papa Fiston maman soko moni mama kitoko bazaki na 8 bana papa na biso akakaki ye abotoli mwasi ya batu ya photographe talaka papa ye na mbongo kosakate camarade Mobutu yo siko un simple photographe. Moi si on a tika mona na ye ya sope ya 1 mois sope ya 2 mois 3 mois bogo ka yemo expliquer témoignage joani ka expliquer remettre le solo yemoko awa na osa loka ba synthèse mukie akimisa mwasi ya batambola partout na matadi wa petit azoela mama wana ndaku ya munene toloma ka bengana mama na biso et puis akoma ki mwasi na ye consort. Bref
na suka ya masolo papa Fiston vanité de vanité biso pa na biso yaki bien bande kwa Yvonne na époque akala kokende atteindre de la gare c'était pas peu de chose tant pour ça na vewe na ndako na biso tuzalaki na vewe à l'époque papa Fiston baye kokende na mutuka na école do mbongo zalaki mais papa na biso akufa lokola nyama akufa kaka boye tango bandi maladi mama wana oya wibana oya kimbali na ya photographe papa belaki maladi babandi kotia ba sonde papa Fiston ba sonde ça la kaka une semaine to quelques jours balongoli mais papa na biso avana na sonde pendant 6 ou 8 mois papa Fiston esika ko pisser masube zotanga wana balongolaka yango te ekomaki so totoluka papa na biso po mama na komaki na niveau a séparer biso na famille na papa na biso donc to banesko na papa na biso te pasi ya kosakana te eteya na beti solo oyo papa Fiston pona kotalisa papa bana na yo basali bana na yo mwasi na yo bo vivre na pasi bo continue na ye ba papa bele basala kandengo wana to pekisi yo papa te oso basu mama to pekisi yo te vie na yo pona mbongo na yo mais yebaka grand prêtre mère asala grand prêtre mère papa na biso akufa mama wana mutaboma ye po ba sondu wana ekanga papa buleke sondu siko ekanga mi evandi pendant 8 mois papa afanda akana ndaku abujaka te eboti ba pu ba tofi na consort ayebisi bana po abota mama wana abota yebana papa na biso bana tia comme na niveau ko sabana wana soki bokutana bandeko na bino batuni no papa zate makila zaka makila malgré bana wa bana mama wana me bari bandeko na biso sœur na biso akutana ndeko na biso moko o mwana mama wana ayebisa ye papa bela zaka na ndako mama lingaka te toloba yaya okoza na bana 5 secret mwana moko ko dévoiler bakile gangaka po basali bandeko tangu baya batuna mama papa zalo papa na ndako bakota bamona papa bekao bazwa papa bakena na hôpital bakuta bana do son de kanga bimisa batofina bazolongola son ezolongola posopena ya nzoto ya mobali bazote babi on ne peut plus rien faire on peut plus rien parce que niveau ekomi oyo eza pasi mama na bino mutabomi papa na bino soki ba na bien avant on pouvait les soigner na yebite pona nini papa Fiston tangu papa akufaki ndenge balenga babisa biloko papa atikala ta na eloko moko te mama wana ateka nyonso tuba po papa la salaki mutu akolata soki azana veste jaune sapato ya jaune veste ya vert sapato ya vert donc d'ailleurs batu oyo tango beta lisolo ba yi papa na bistala papa na so master ba PDG Vercus Kamangana grand musicien muta idéologie muta ya mbongo papa na biso master ya Mobutu ba pato ya confiance Mobutu donc mbongo yake lo pamba ko lato wapi élégance papa Fiston kaka ndolo ba mobali mbinga boya hydroquinol soka ko tambula ba chéri ba ko ya bayanga papa na ngala yipe ndengo wana bokomi c'est que bien akufa elo côté pasi ya kosakana te lisolo oto beti yango pona kopeni ba papa mama tindela ba lien boka ba lien oyo ba papa o ba lingaka ko vivre kozwa basi suka nango vanité de vanité to pekisi yo awate na likolo ba utu mingi te na koloba na suka na lingi bino mo boyoka histoire ndenge mama o azobeta histoire ya vina bango o elekela bango kaka ina lobaka awazaka ba solo ya solo kaka o bino mopesaka tangu mama abeti lisolo ya papa na ye propre bokanisa ye pona ko nuire papa na ye te pona ko teya esika papa na ye akoyaki yo okoya te esa bongo te landa ndeko papa na ngana mama na nga papa na nga atufra mama na biso kozwa basi gauche droite tangu toaki bana mike ko beta mama na zemi tiba eko kabwana mama eko zonga Bukavu papa tikali na Kisasa ayeko za mwasa Kisangani simbi to bataki kamarada mwasa ya PDG Kamangana eko simba te ba eko kabwana poke di PDG Kamangana zeko yepa na biso memangai PDG azako yepa na biso meminga pana makolo azai kamarada papa na biso asala kutunzembo pona papa na biso José Goudir na poto akoleka na zelo akoleka papa na ngai o José balobi oboya kamibali na mikanda bolingo esilite o José na kokota mpungu na bolingo wana papa nanga
Papa tozaki na Kasavubu, papa yebanaki à l'époque ba 73 74 ki bana mike ezalaki bato bayebanaki na Kasavubu na kusha bagambeli ezalaki papa nanga Lusakivana Mangutasiani bato bayebanaki na mbongo après baye kosala kimpwanza biso tozaki na alimentation ya munene kini gombe na kwa ya maringa mindele bazalaki kozongi shop penza ekenda penza ya mulai bazalaki so bati ba charcuterie 2 jours esombi te bazu babwaki lobi basali ba remplir lisusu donc ezalaki papa na biso alimentation kini gombe na kwa ya maringa na Mangutasiani alimentation Mangutasiani bato bayebanaki na nani Jaki papa Mangutasiani na nini na kimpwanza papa aye kovanda papa na biso aye kolinga mwasi moko 6 mois après tout mona mwasi bazongi sasa na zemu nani bato bayebanaki na mbongo après baye kosala kimpwanza biso tozaki na alimentation ya munene kini gombe na kwa ya maringa mindele bazalaki kozongi shop penza ekenda penza ya mulai bazalaki so bati ba charcuterie 2 jours esombi te bazu babwaki lobi basali ba remplir lisusu donc ezalaki papa na biso alimentation kini gombe na kwa ya maringa na Mangutasiani alimentation Mangutasiani bato bayebanaki na nani Jaki papa Mangutasiani na nini na kimpwanza papa aye kovanda papa na biso aye kolinga mwasi moko tango azokende pata ta mwasi na biso na yolo telema papa na matonge basionso bayebaki na matonga azali soka kei basi bazotanda maputa bazoibina donc azalaki homme à femme azalaki na mbongo na yepe papa azalaki kosala bato bazali kosala mbongo parmi bato Mobutu papa bazali kosala toaki na imprimerie ya kosala mbongo epa na biso bato misala bazali bazosala mbongo bavaliza mbongo ya modèle nyuto ba dollar ya mbongo nyo modèle ya ba mboke belé ezobima ezosala mepa na biso imprimerie papa nanga azali kosala na Mobutu en coulisses donc azalaki na kota service ya mbongo azalaki na ba place ya kosala mbongo Mobutu asalaka ye confiance et puis tango yeko yeba na Mobutu akanga ye avinga na lobaki no makambo yeba na teto yo kama to chiba tebele na circuit donc ba azik papa azalaki na Mercedes azalaki na VW azalaki na Subaru et pas na biso azalaki na lupango 4 voitures penza etsala boy biso toke na classe na tongo na voiture tonga voiture ko mimate chauffeur akoya kozwa bina tiki bino liboso afwa ya école papa to vivra moi vie à bien ba m'installer ba joli site tomata ba cheval na Kishasa tomata na ba joli site ba moto ba tukutuku na toaki bana mike tozalaki chaque weekend tozoke na funa kosukola kolia to kosala boxe donc to vivra vie ya kitoko me balobaka ya tate eza ya yote papa na ngai fiston papa ekoke na yolo epa tata mwasi na biso ekomona mwasi moko mwasi wana mama ya bana 8 oyebi baso bazalaka bota bana 8 moko mono kansa bota te mama bana 8 mobali nazalaki photographe mobali nazalaki photographe papa ayekolinga ye ayeko mwasi wana njimi me tata mwasi na biso ayebisi papa na biso alobi moni mobali naza photographe aza mama bana 8 ndenge azali ape ya 8 kobota mwana aza na 1 mois papa mwasi wana mongo aye kolinga papa na biso akomi kopesa mbongo mwasi ateli akomi lokola mundele bote bibi lisusu ndima te abota bana 8 bato nzoto mike wana me asumba bana ebele nyoko yeba pete ke bana ne bakomi ko vivre na papa 1 mois au bébé wana komi 2 mois photographe a remarqué kaka mwasi ekomi teti mutu makasuka lobi olambi te boni lia kaka ma viande yo lia ka nyama na ndako yo komi kolia nyama komi kolia soso yo zale ko pesa ngambongo nakenda ka wenza 18 na sombi ba Thomson oyo mabumu evimbe ninge pasukati yo za motu lia kaka bazolesa na muninga oh mobala so comprendre le langage te mukomso mbala ya boye papa azwa mwasuana bakima bakenda na Matadi
bakomova na Hôtel Métropole. Papa bazwa Hôtel Métropole bavanda ona 6 mois. Mobala na luka mwasi mwasi atikala komona na ta sundoli na bébé à 2 mois. Donc bana 8 7 na bébé à 2 mois ba sundoli akei. Papa bavandi 6 mois après tout mona mwasi bazongi sasa na zem. Ayaka na kisasa na zem a 5 ou 6 mois. Zem penze monana. Papa yeko zwana dukola bituto akina kasavu moyana ena ntabazo azweli enda kwa kufutela lupangu mobimba na lingwa la bavandi kuna. Mwasi wana ayekozwa bana na ye amemi bango kuna ayekozwa na mwana ya yaya na ye akomovanda na ye bavandi papa yeko sente mwana ya na ye mobali na batuni mobali nani mobali azomona ntombala azomona nte tango abochi mwana tumona mwana na zakilongi na biso to comprendre que mwana papa mutabochi na mwana jeune fille oyo papa akomi kobima susu na mwana aliboso ya mwasi wana abochi susu mwana papa ba famille ya mwasi wana bayeko yeba babi yo zwa mobala ndoki alali na mwana nanga ya mwasi na tomboka tango yeko yeba ke mwana na yeba sente ende babi mwana azaye bilongi ya mobali na yo ba famille la bango bayeko tomboka bayeko sundola mwasi papa na biso papa bayeko sundola nzoka ande papa na sumateki na talisman na bango bazaki na talisman na bango ya Inde ba mobutu wana ba PDG ka mongana ezaki ba talisman na bango ya bato ya ba Inde wana nde eza ko sala ba mbongo na bango ba succès na bango biso twaki na biso bana miketo so yebate mbala moko leki na biso mbala za ko vanda kuna suke loko ni baswana kina mwana mwasi na ye papa na biso abeta leki na biso mbala 16 ans papa abima makila na matoi na zolo un mois après leki na biso ayeko kufa toleli tolobi eloko te toki bana na bana mama azonga ne Bukavu après tovanda mukewe ena eleki bangi ndi mbongo akosakana te après mwana ya mwasi na epe ayeko kufa ya 12 ans et demi papa bango kaka soki muto akufi mbongo ngidoku kina ndako kuna okuta bavaliza ba mbongo etondi mwasi wana nzoka nde pakota na makambo wana mukwaso azobalanga papa na bina maki na cimetière abimisi madame ablatinga kable oya nord bomoni madame talasanga na cimetière ngabe abo yo komiti kuna desika to bane koyeba ke papa na biso azaki na biloko wana papa na nga bavandi na yeko ya na ngai poto tovandi na 2014 nde papa na biso bayeko bana biso akufi papa nzoka nde bakenda ba Brazza bavanda kana ba Hotel Alix bakenda ba Gabo batamboli presque Afrique mon bavanda kana ba Hotel Alix na bana donc bake voyage kana papa na biso bavanda na ba Hotel Alix na mboka nyonso bakenda ka na bana nyonso wana mulongo basoka ba street bavandi donc mbongo ala folie papa nzoka ne papa na biso azako bela prostate sekinde to ekoyeba bayeko bana biso na 2014 papa akufiunga wana ngana na lungwe na ville mususu na komi na ville oyo et puis nazalaki na foyer comme ya femme bati comme bazalaki kobetanga bakimisa ngai babombanga na foyer femme bati na kobima te na kosala eloko te nazalaki surveillance à l'état po l'état mutalongola nga na ville mususu na po manga na ville po nazalaki femme bati donc bati reconnu ti Nicolas Sarkozy azaki na pouvoir akomela préfet na ezaki koni ke ngai babetaka nga po adéclarer na police ki na betaka na obetaka yo na betaka ye na finga ka ye sola kaka sola pipi donc bakoma na ba papier ba ekolongola nga batinga na protection femme bati na 2014 wana na uchi kolongwa kuna na ngwaki na 2013 wana salika quelque 2013 na novembre wana uchi salika 2 ou 3 mois na zakata na droit ko bimate sango ye papa kufa kindenge nini papa apela mwasi wana akanga papa na ndako abengaka bato baswanye ye batie sonde sweka mbala moko le papa zaki na mbongo après akanga ye na ndako na chambre ye bana na ye baloba te ke papa abela bakanga ye na chambre ata bakutana na bandeko na biso abata bokutana bana na ye ata bokutana boloba te kabela papa Fisto akanga papa na ndako na sonde wana papa salaki soki babi 6 mois ou bien 8 mois na sonde bachai na sika mibali pona pipi
Imagine mutu asala na sonde bachangea kango par semaine 2 ou 3 fois. Mais papa asala na sonde wana 6 mois soki 8 mois. Papa kovanda papa vanda ki na sonde wana nzoka ne sonde wana police ai ebota bapi alobaka pete. Mukonso grand sœur na biso saka na kisasa zolo. Akutani na mwana ya papa na biso po babota na papa na biso bana misa tu plus 8 na yo ni wini moko akufa batika la 7 mi bale bakufa batika la 6 na oya bota na papa na biso misato. Abi mama alobaki to lobate. Mais papa na bino apela. Ndenge toujours abazana ndako mama kangai ça fait 8 mois. Soin teni nite banda bacha sonde une fois. Yaya na biso ayoki bongo abengi yaya na biso muso oyo ngana landi atindi mbongo atindi 2000. Abi awa papa zobela ti atindi 2000 euros. Yaya na biso akekuna abi na ekotala papa na bino zata bimat babi azali yaya na biso tombo ki babuka pose chambre bwe papa na biso na mbeto alala. Yaya bengi batu baye ba memiye na clinique ebonde ko ya alimete wana. Oya alimete soki na kantiemri na ebite na koma kuna te. Ba memi papa wana ba médecin ba bandi ko soigner papa fisto ba médecin batala sonde ba bisonde o ese poli na kati na ba tofina ba meki kolongola sonde papa fisto na ba poso na makila na tofina papa gangi balobi abisi mwasa papa balobi obomi mobile na yo ezala kate makambo yo sali yo mto bomi mobile na yo na bomi eni na zamwana muke amukolo tupona ni mo katele makitake no lukabana na bomi na bomi ete asape mwana muke taza mukolo nanga basui ba metsi ba epsi ya na biso balobi tozan espoir atomoni sonde ndenge se policier sonde ko umela 8 mois te abi azanto ane tozo soigner kaka me bobongisa mbongo akokunda awe loko eza sote babanda ko soigner papa bambongo papa beta 2 semaines ayekukufa papa ayekukufa mwasi wana miso ekauka azolela te ya na biso akei leki na nga akei mi batumisa to bakitaki sasa pona kokunda papa nga na foyona na kwa ikobima te papa bake baleli papa mwasi wana azolela te miso ekauka balobi na boni aza mwana muketa amukolo na ngai ifale ye moko abima ke ni fala tambola na makolo na kendo lukabino papa na biso alata azai kolata ka Weston papa fisto bana to akibana mkaka tumba ba Weston na Congo Brazzaville alata ka ba montre ba Rolex alata azokolata ba veste kaka Arzoni marque Arzoni sur mesure papa akufi baluka ba veste bilamba sapato eloko te rien moi swana alobi ateka ba veste ateka ba montre ateka ba sapato papa eloko te papa na biso mutalinga ikolata garde-robe tonaka ba costume banini sokalati chemise à vert veste à vert sapato à vert ekoti à vert papa bakuta eloko te mwasi wana soki abombaka ayebiki mbala kokufa soki pa atekaka basomba nde biloko mosusu na ndenge bayi kokunda papa na biso akoti na mabele ezali conseil à prendre toboyi tokoki kochanger mwasi soki esimbi te mais faut talesika kotia motu basi nyonso baza ya kozwa te mibali nyonso baza ya kozwa te mwasi wana sesenga na tikala lokola soso oyo asala koshimar atikala lokola soso boni basoso bazalaki masala etelema wana balauka basilauka atikala miso lokola motu oyo asala koshimar alamuka koshimar esela te. C'est ça papa fiston histoire mosusu. Voilà. Je crois que l'andi histoire ya mama ye moko abeti yango na esaka bino chaque fois soki opesi lisolo na yo ozana lisolo benga biso soki ozwi biso te komitungwisama te soki olingi osali biso audio tokobeta lisolo kaka ndongi tobeta yango soki mpo olingi yo moko obeta lisolo kola mama apreféraki ye moko abeta boye mpo na bino mo boyoka boyoki bapapa bapekisi yo te ozala mbongo vivre bayemba yo mpe bamusicien oduma ovivre na yo kasi grand prêtre me azalaka grand prêtre me ya solo bandeko mosusu bazalaka na chance ya basi te ozwi mwasi me chance eza te mwasi ayi bamalonga te bapekisi yo te soki ochange mwasi yo kaka me tala mwasi nini oyo kozwa d'abord lisolo oyo soki otali na ebandeli nango deja mabe ekotaki
papa qui kozwa mwasi ya batu ya libala ya photographe asa na bana 8 mais lutte contre la vieillesse déjà mabe koti mwasi ngo pa na libala ayesu na mwana ya yaya na ye ale papa pe ka mami kisu zemi su kuna papa pa la muta bakamwa papa kala te ete ya bino papa watu zola Richard serviteur de Dieu komi ya maman Emilienne partagez monsieur Oyo partagez mais papa boboto bazali okomi neti homme de Dieu voilà merci na bino baso bolandi biso merci ndeko talanga so na besoin solo kopesa benga biso tout ça ouvert ba oyo ba toujours na besoin ya numéro ya prophète Alijo pour continuer ko ça la nzambe comme il se doit benga biso to kopesa yo. Merci na maman Charlotte Kaputu la dame de fer sponsor officiel ya chaîne Oyo. Merci Père Isusu na Mohamed Moleka Oyo total sibino à mettre fin à la polémique sur Komonaye homme d'affaires congolais aux Afrique du Sud. Merci na Maman Renaoumbi, la femme à la taille d'une tige spaghetti, ni courbure, ni virage. Coordinatrice à chaîne Oyo. Tokutani prochainement. Bande quoi France, pour sonate émission ya lobby na tongo déjà. Tokutali sabino. Comment est-ce qu'il faut renouveler ba papier? Comment est-ce qu'il faut renouveler ba séjour na yo? Ba Oyo, ba ça déjà. Ba citizen autobenga ba français, na ba famille Oyo, ba ça ba français té. Misala ekufi bino. Bon, ça la difficulté, bah de pouvoir éviter lobby, te expliquer bino. Kabola émission, au plan de l'émission à Tongo, bah de pouvoir te expliquer bino comment renouveler vos papiers à partir de il y a France. D'ici là, portez-vous bien. Santé les faire à tous. Chap chap. Et tchara. Dans le cadre de soutenir la vision du chef de l'État dans les domaines de l'éducation, Maman Charlotte Kaputu, la femme de fer, facilite à vos enfants de devenir étudiants en Afrique du Sud. Dans l'école de l'aviation, apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire, apprendre à piloter l'avion de chasse, apprendre à piloter l'hélicoptère commercial ou de chasse, mais aussi apprendre à réparer les avions commerciaux ou militaires, des hélicoptères militaires ou de chasse en Afrique du Sud. Bandeko, yo mutolingi mwanona koma, pilote commercial to militaire. Avantage yango yo obengi na numéro oyo ya Maman Charlotte ako guide bino ndenge nini mwana na yo ako ça la classe ya pilotage. Alors avantage nyonso hébergement minerval olingi mwana na yo ayeba ko bongisa ba moteur ba avion benga Maman Charlotte na Afrique du Sud. Madame Charlotte Kaputu et ses collaborateurs mettent un hangar plein d'avions à la disposition de vos enfants qui viendront apprendre ici en Afrique du Sud. Voler à l'espace sud-africain, devenir un grand pilote commercial ou militaire. Contactez Madame Charlotte Kaputu. Devenir pilote d'un avion commercial ou de chasse n'exige pas un diplôme d'État. Un certificat d'études primaires suffit pour apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire. Les appartements confort pour accueillir vos enfants lors de leur séjour ici en Afrique du Sud. Piscine, salle de bain, salle à manger, cuisine, lavabo, tout pour accueillir vos enfants. I stayed here from 1 year ago. Oh, people coming from Congo, you're very welcome to come here in South Africa. It's a Mama Charlotte space, very beautiful accommodation. They take very good care of us. Bino batu boyebi anglais te, alobi boye. Grâce à Maman Charlotte, lelo yo ba Tanzanien bazoye kola avion, bazami balé, mwasi na mobali. Et bon bino na Congo. Bozo zela nini? Pour tout contact, appelez-nous au plus 27 82 32 45 522 ou encore contactez Radio Locale Télévision au plus 27 61 88 58 455. Papa, maman, mwana noya koyekola kopusa avion militaire pe commercial, hélicoptère militaire pe commercial, kaka na certificat d'études primaires. Et bongo yo zanga, hâtez-vous car les places sont limitées. Maman Charlotte Kaputu, la femme de fer, tokumisa yo ndenge nini. Merci pour l'opportunité, maman.